Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tozali na basango ndenge na ndenge oyo tokopesa bino mpo ete radio Zoomel 1000 ezali wana mpona koinforme bino mokolo na mokolo. Bandeko babolingo boyebaka yango na émission na biso ya mokolo ya lelo tokolobela surtout likambo oyo etali secrétaire général ya UDPS na kombo ya Jacquemain Chabani. Bandeko babolingo mwana mobali oyo na kombo ya Jacquemain Chabani oyo azali bongo secrétaire général ya UDPS alingaki ameka magie akei na aéroport ya Njili soi-disant zali kokende na poto. Bandeko bauti kofieta ye na passeport oyo ezalaki koporte kombo na ye te pe na badokima mosusu oyo bakangi ye nango. Bandeko tango bato ya DGM bafuye na basak na ye bamoni badokima ebele na bakopi ya bafoto oyo ya nani ya Côte d'Ivoire oyo ya nani Burundi. Donc ba makambo ebele esika nyonso bacrime esalama bafoto wana nde abandaki kovoyage nango wana komande bakope na bango oyo bakoma soki bayewa na poto mpona koluka ndenge ya kolia batumbongo. Mais malchance bandeko alingaki voyager na passeport oyo ezalaki koporte kombo na ye te. Bato ya service ya sécurité bazalaki mayele bafieti ye. Bandeko tango bauti kofieta ye bakei bakangi na babiloko wana. Normalement soki totali malamu il fallait azala moto moko avanda na boloko abeta meme ata 5 ans na prison po wana ezali crime oyo bakangi na ye ya badocument oyo ya faux usage de faux. Mais mobeko euti na likolo epai ya ye moko le rais Joseph Kabila Kabange apesi ordre alobi batika ye. Ezali malamu tosepeli mingi po ete Joseph Kabila alakisi ete azali président ya motema mabe te. Mais ezali pe mabe po ete bato mosusu pe bakolinga un jour basala yango po bamoni moto bakangaki liboso batiki ye. Alors biso pe tokende kaka tosala ta soki eyindi bakotika biso po ye kuna secrétaire général ya parti ya UDPS bakangaki ye pe batiki ye. Ndeko awa na poto soki bakangi yo na document oyo ezali ya yo te olingi osala manœuvre quelque part na ndimi te bakotika yo ata kaka na poto te ezala na bapays mosusu ya Afrique. Tosepeli mingi po ezali décision oyo wite pa ya le rais ye moko balobi batika ye. Mais tosengi na le rais kaka batu oyo yoza kopesa motema malamu kolakisa motema malamu bango nde bazali kosimbela o bambeli mpona kotiona mokongo. Il fallait mibeko ya Congo esala. Il fallait azala na boloko azala na prison. Bato babandaki koganga ah non ezali crime scandale bakangi secrétaire général ya UDPS bakangi ye avant ya ko publier na ba
site na bino pona koloba est-ce que botunaki biti ya likambo soki bakangeli ye ezalaki nini bozali kaka koganga lokola bangubu bantaba me nzoka nde mutu na bino tala kaka parti monene lokola ya IDPS parti ya bamafia tala bakangi secrétaire général na passeport ezalaki ya ye te mpe na badocument oyo ezalaki na bafoto ya bamort oyo basi bapreparaki yango mpo baya kokosa bato na poto mpo balia bango bambongo ezali mawa mingi yango wana nazali koyebisa ete na bakongole tofungola miso bato wana bakomi kosala bafortune na bango bayebi ete esika bakobanda kolia bambongo mingi ekomi awa na poto yango wana ekomi lokola cope na bango ye mpe alingaki aya na cope na ye soki akomi awa aya na bahistoire ya lokuta bafoto ya lokuta apres ayebisi bino alobi ete bopesa mbongo cotisation bamakambo boyeboye yango wana tolobi bapeuple congolais tozala mayele tofungola miso tokoki kokosama lisusu te po ete lokuta eleki ya tro na yango na ntango oyo bandeko babolingo nazali koyebisa mpe na bino boyebaka yango ete mokolo mwa le 11 ndenge kaka tolobaki mpo ete tosilaki deja koyamba monsieur Papi Tamba oyo awutaki koyanola na bamituna na bino moko boyoki ndenge nini apesaki bareponse na ye na banzi ete azalaki na kobanga moko te mpe ayanoli yango na ndenge penza ekoki pe le 11 boyebi malamu tokoyamba pe mama Masawa Katabana oyo azali bongo na États-Unis tokoyamba pe ye pe le 12 tokoyamba lisusu ndeko na biso moko pe lisusu congolais oyo azali bongo na mboka France na banzi ete wana nyonso tu bosi boyebi ba programme wana pe bandeko oyo botunaki ba mituna na bino boyebaka ete mituna na bino ekomaki malamu pe ndenge ezali wana tobongisi yango bozala na kimia bokoyoka bamituna na bino pe pona bato oyo botunaki bamituna na Papi Tamba oyo ndenge toyebisaki bino ndenge tolekisaki bamisusu te yango wana tolobi ete bozala na motema ya kokita tokozwa rendez-vous na monsieur Papi Tamba pona koyeba mokolo nini lisusu tokoyamba ye pona 10 questions oyo tozalaki na yango tobombi yango tokotuna ye kaka mituna yango bozala na motema ya kokita bino moko bomoni émission oyo tosalaki na ye pona bolingo na bino ba auditeur na biso pona respect na bino ba auditeur na biso tala ndenge tosali émission to parvenir kotuna 30 questions alors que ezalaka te 30 questions ezalaki ebele mais to sacrifier temps na biso pe monsieur Papi Tamba a sacrifié temps na ye pona kolakisa respect oyo tozalaka na yango envers bino ba auditeur na biso yango na bozala na motema ya kokita tokosala lisusu programme oyo tokoyamba ye po ete tosilisa 10 questions oyo etikali yango na pe tozali koyebisa bino ete tozali kobongisa na bino bandeko oyo bokomelaki biso lobi po bolobaki ete bosengaki ete monsieur Papi Tamba akoka kosala nyonso po ete ayanola na bamituna etikalaki toyebisi na bino bozala na motema ya kokita tobosani yango te pe tokobosana te me tango ngonga yango ekokoka tokosala bino signe pe ndenge ezali na bandeko babolingo bino bato bosengaki mpona monsieur kotambola na makolo oyo bolelaki ete bolobi ete bozalaki na mituna oyo bokotuna po ete aleka na émission na biso na mikoleko ya ndenge ezali wana tosi tozwi contact na Pasteur kotambola na makolo pe tosololaki na ye Pasteur kotambola na makolo azali kotala programme na ye pe apesi biso assurance alobi ete à partir ya semaine prochaine akoyebisa biso mokolo nini oyo akozala libre po ete totia ye déjà na programme comme ça mokolo oyo akopesa biso date oyo biso tokoyamba ye nde bokomona tokolancer annonce mpona koyebisa na bino na tango oyo napesi bongo mama Rosalie Maloba po ete a continuer émission na ye papa Roger pona ko pesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge papa Roger awuti koloba mwana mobali oyo na kombo ya Jacquemaine Shabani oyo azali bongo secrétaire général ya IDPS
mwana mobali wana alingaki komeka magie ya kanisi ete ndenge papa na bango Tshisekedi amesana koyebisa bango ete na Congo justice ezalaka te pe na Congo police eza te. Congo ezali mboka moko oyo koki kosala makambo ndenge olingi botabataba. Yango na ete makambo oyo Tshisekedi ayebisaka bango pona bango bamonaka ete Congo ezali na yango depo moko oyo ofungoli okoti osali makambo ndenge olingi. Tala mwana mobali oyo secrétaire général ya IDPS akei kozwa passeport ya moto mosusu na mikanda asalisaki bandeko tango akomi na aéroport ya Njili ya akanisaki ete na aéroport ya Njili akoleka pepele mais akomi kuna bandeko baye kotimbela po ete service ya sécurité mikolo oyo na mboka ezali makasi bakangi ye bafieti ye pe tango batali passeport ya yete baye kotala mikanda azalaki nango bandeko kaka bafoto bomonaka oyo bakomi kolela bato bambongo na poto bakangi ye na badokima asalisa bafoto ya bamore soki bazwelaka yango kaka na internet baza kotravaille yango aye nango tala eboke alingaki avoyage nango na poto pe baye kotimbela yango balobi bomoni botala bajeune na bango azali kokende boye po lobi akende kolia ba diaspora congolaise kuna bambongo bandeko oyebi ko balobaka eloko na eloko ezalaka na ebandeli pe na suka na yango oyebi na koyebisa bino ya solo na poto bakombata ebele basi babaye bakomprendre déjà bajeune na bino pe balingi lisusu makambo wana te yango na bandeko babolingo botika na bino komitungisa bomoni raison valable oyo bakangeli monsieur Jacques Chabani oyo azali bongo secrétaire général ya IDPS raison monene nde ezalaki makambo oyo touti koyebisa bino bakangi na passeport oyo ezalaki ya yete alingi voyager nango pe na badokima ya mayuya oyo azalaki na yango alingaki ya nango na poto po ya kosala fortune. Yango na bandeko babolingo il faut boyeba ete tozala mayele lelo oyo bakongole mingi bazali kidiba ole tozala mayele toyeba ndenge nini tokotonga mboka topesa na mayele totonga mboka no totikali kaka na distraction oyo ezangatina. Yango na bandeko babolingo nazali koyebisa bino ete il faut congolais nyonso azala sikoyo miso ga po toyeba nini tokosala na mboka na biso. Boyebi na koyebisa bino eloko moko bandeko babolingo il faut boyeba yango ete na mboka na biso ndenge tozali wana po ete Congo ekende liboso il faut ezala yo ye ngai topesani mayele pe toyebi ndenge nini tokosala mpona kotonga mboka osoki tosali bongo te ezali mawa mingi a partir ya wana nde tokoyeba eloko nini oyo biso tokosala. Mais soki tolobi kaka ete totikala kaka na makambo oyo ya babozoba oyo tozali na yango ezali pasi mingi pona yango bandeko po ete tokota na lisolo na biso malamu na kosenga na papa Botamba kuna na régie tiela biso nano mwa loyembo moko ebongo simato ya kokota lisusu na lisolo na biso malamu. Papa Botamba, musique s'il vous plaît. Ennemi ya Congolais, Congolais mosusu te botika kokosa babomi Congo tozongisa makanisi na nsima ya 32 ans wana tokoyeba bangu na Congo.
bango ke bazali na bolingo ya Congo fa banda kobeta bato na nzela to bana na bapake na nzoto bien kolata sokoto ya basoda to babenga mutu na Congo kolabo yango te, ce n'est pas ça. To kofinga président de la République ou bien maman Olive Lembe yango te, to changer mentalité to kongwana. Makanisi na yo na oya ngai soki ezali malamu nde totongi mboka. Ngai mwana ya Kongo nali mwana ya mboka, nalingi natelema mpona sunga Kongo. Pema ya Kongo eboni moto te, Kongole nyonso asengeli ya telema moto oyo azali na bolingo ya mboka na ye Kongo akolakisa yango na misala na kati na mboka na ye. Voilà, mutu ya boye nde tokoki kobenga un vrai combattant. Biso badiaspora tolamuka na bongi, tozali kolala mingi na badiscours ya lokuta. Kongo ya mwana nyonso, yango tolobi topesa na maboko, Kongo ekende liboso. Kongo ya mwana nyonso, yango tolobi topesa na maboko, Kongo ekende liboso. Un vrai combattant azali kokombata kati na mboka na ye et non à 8000 km. Kaka maloba ebele ba œuvre emonanaka te. Ezali na besoin ya makanisi na yo ya malamu. Ezali na besoin ya makanisi na ye kuna ya malamu. Ezali na besoin ya makanisi na nga ya malamu. Soki tokanisi yango nde mboka ekeli liboso. Kongo ya mwana nyonso, yango tolobi topesa na maboko, Kongo ekende liboso. Kongo ya mwana nyonso, yango tolobi topesa na maboko, Kongo ekende liboso. Zoumel Mine, radio ya vérité, Longonia. Mama congolaise Massawa na Washington, Oli Matondo na Katikali, Muna Bwala, QUCP na Katia Hollande, sans oublier Sylvine Dadi, Minou Bembe, vrai chéri Maman Rosalie, Papa Roger Aye, Bazobanga. Papa Roger aye, Bazombanga. Mama Rosalie aye, Bazombanga.
kibolabola tobengi ye nani ye kibolabola. Merci mingi papa Butamba pona loyembo kitoko sili kotiela biso. Bandeko babolingo kaka ndenge tozali koloba boyeba yango ete mwana mobali oyo na kombo ya Jacques Men Shabani, secrétaire général ya IDPS oyo bafietaki na aéroport ya Njili, alingaki nde avoyager na passeport oyo ezalaki koporte kombo na ete pe bakangi na badokima oyo ezalaki badokima moko asalisaki ya ba image ya ba mort ebele bele ba eko découvrir ezalaki ba image oyo ya bato oyo bakufa na Côte d'Ivoire pe ba image mosusu oyo azwaki na bamboka lokola ba Uganda ba nini. Donc pona ye alingaki nde aya kosalela yango fortune oyo ndenge balobaka ete ekomi nde cop na bango bato ya IDPS. Bandeko babolingo yango tolobi ete radio Zumel 1000 ezali radio na bino ba peuple, il faut bo pesa kabiso tango nyoso tu ba courage pona ndenge tozali kopesa basango. Boyebi tango mwana mobali oyo Cédric oyo babengi ye lelo bakomi kopesa ye kombo ya héros national oyo mitumbaki tango akufaki, bomonaki mokolo oyo bato ya IDPS bakendeki kobwaka ye lokola mbwa na cimetière ya Kitambo oyo bakundi ye esika yango ezalaki zamba. Tango sikoyo basalaki erreur baye kolakisa ba image tango mama na ye bandaki ko se plaindre, radio Zumel 1000 totombolaki mongongo pe tolobaki ba jeune nini oyo bato ya IDPS basalaki bandeko nde esalaki bango soni, baluba nyonso to balandaka Tshisekedi na nsima ale batelemi basali ba cotisation mpona kotinda mbongo bakende babongisa esika bakundaki ye. Mais soki totali malamu bandeko ezali lokumu te oyo bapesi na mama wana pote esika bakei kokunda mwana wana ezali cimetière oyo esi ekangama bakundaka lisusu bato kuna te pe olie balongola ye wana bakende kotia ye esika cimetière oyo bazali kokunda bato nyonso ndenge yebani bakamati basaleli ye mwa tombo moko ya bongo vraiment ezali mawa mingi bandeko, ezali mawa mpona koyebisa bino bandeko. Soki radio Zumel 1000 totombolaki mongongo te tolobelaki likambo yango te mbele mwana wana balingaki babwaka ye kaka boye lokola totombolaki mongongo esali bango soni ale bakomi sikoyo kosalaka bakotisation mpona kotinda mbongo. Ezali pasi mingi pe mawa, ezali pasi mingi pe mawa yango na tozali koloba bandeko, il faut kozala mayele. Tala lisusu likambo mosusu ezali koleka na Paris bandeko ekomi mawa mingi pona bato bazali kobenga ba combattant. Likambo nini ezali koleka na Paris bandeko? Bandeko na biso ba mama na biso congolaise oyo bazali na ba magasin na bango to pe ba restaurant na bango bazali lisusu tranquille te. Ekomi lokola ete bango bandaki mombongo yango bango nde bato ya IDPS na ba combattant moto bapesaki bango fond de départ bakomi koya ko déranger bango na Paris na ndenge ya kosakana te. Ekomi ba makambo na bango ya ba marche ezala ya ba makambo ya mboka bakomi koya ko kotela bango na ba magasin pona ko banda ko senga bango mbongo na makasi. Pe koloba ete tozali kosala boye pona Congo. Me bandeko wana ezali ekomi kimoyibi ba mama ya Paris bakomi kolela balobi ete tolobelela bango ba combattant ya Paris bazali bakomi na kimoyibi ya kosakana te. Pe basiliki makasi balobi ete oyo bango bazali kosala ezali makambo ya combat te ekomi nde vol. Yango ete balobi ezali lisusu malamu te pe basiliki mingi balobi ete en tout cas ba makambo soki continue boye un jour penza eko tourner mabe. Yango tosengi na ba combattant ya Paris botika nde kimoyibi ba mama wana tango basalaki ba restaurant na bango na ba magasin na bango bino te moto bopesaki bango fond de départ bazali na bana na bango pe na ba famille na bango oyo basalisaka
boni bino bokomi koya kolinga koyiba bango mbongo o makambo ya Congo. Est-ce que yo yeki na poto po banda kozwa bambongo ya batu polo baite yo zali kozwa mbongo pona makambo ya Congo? Makambo ya Congo nini? Boyibi bambongo ya batu na makambo ya dongo kosi batu pesi bino bambongo eloko ya malonge emonani te. Bambongo nyonso bapesaka bino solution bazwaka te. Ba continue kaka kozwaka bambongo po bapesaka bino. Omoni ndenge pasi ya poto ekomi kosala bino bato mosusu bakomi kolia na makambo ya kikombata. Akomi okomona ale cotisation yaza kotambola na kaye après ale soki ekomi na suka zuya dokoli mwa 200. Wala nde boza komona yango vi bambongo eza ko portele bato ba malchance bandeko bambongo bino bozali kolia yango na nde kozala bambongo boyebi bato mosusu na potoko moto mosusu komona ete alingi na kopesa na mbongo na ete me bokangi kaka na makasi botelemeli apesi bino mbongo na kati ya motema boyebi te loko nini oyo yaza kokanisa bozwi mbongo wana botikala pe bato ya libabe. Voilà wana nde loko nalingaki naloba bato ya Paris botika babozoba bakombata ya Paris botika babozoba botika ba mama oyo bazali kotekisa na ba restaurant na bango pe na ba magasin na bango calme botika kokende kotelemelaka bango po bopesa bambongo banini wana ekomi kimoyibi. Papa Roger nazongiseli yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kozongisela ngai maloba. Bandeko ba bolingo toye kokota na sujet mosusu. Sujet oyo tozali koyebisa bino ezali sujet moko oyo tokomi koyeba te soki mama oyo azali na bondoki to ndenga azali wana aza kobela motu. Bandeko ba bolingo na yebi ete soki nzambe penza reagisaka na makambo bato na mokili basalaka nzambe akoki kohésite te mpona meme kotindela mama oyo moto na makambo mosusu azali koloba ya lokuta mpona kotanga kombo ya nzambe pe moto ebimie na monoko pe ezikisi etumbi ye. Mama Kalanga tokoyebisa yo eloko moko soki kosala ba aventure na yo ozali kosala salaka ba aventure na yo ozali kosala na ndenge na yo me tika ko utilizaka kombo ya nzambe po nzambe basakanaka na ye te okomona ekotournele yo mabe. Mama oyo akomi na balokuta moko ekomi neti systeme moko lokola commandé na kati na makambo bato nyonso bazali koloba tozali kobunda lokolo pona Congo. Ekomi ba makambo moko bandeko ekomi neti lokola kindoki. Mama Kalanga azali koloba nini ke Papa Kengo wa Dondo basalaki tu po baya koluka ye po baluka ko corrompre ye pe bato ya Kengo wa Dondo balingaki nini ke chaîne ya ba Congolais sika lekaki baleka ba passer ya sala interview ke lokola balingaki bango pe baleka ba répondre na ba accusation ya salaki balingaki journaliste mosusu te balingi kaka journaliste ya tunaki tala Mama Kalanga ko zwa bato neti bazoba te. Mama azana lukuta moko oyebi ke nazoyebisa bino soki lelo Congo na biso ezozonga sima ezali ba distraction ya ba mama oyoyo. Na félicité kutu mama ngo mwa muke po ayokaki penza maloba na biso a changer mwa poudre abimi siko mwa clair po poudre oyo bande ko tsheli boso soki fond de terre bande ko tsheli boso ebimisaki molili lokola tolobelaki yango en tout cas mama a changé na moni abimi mwa clair. Nde toyebi ke message na biso vraiment komelaki ye mère a changé système a tshé mwa fond de terre sikoyo abimi mwa clair. Mais tokoloba boye mama oyo il faut atika lokuta. Mama oyo lokuta na ye ezali lokola ya koloka. Mama oyo lokuta na ye on dirait Mobutu abakaki ye yango ya kobaka. Aza koloba ba makambo mosusu oyo ezomona na penza lokuta. Kengo wa Dondo, Papa Kengo wa Dondo abengisaki na bureau na ye abandi koyebisa ye ke Mobutu azalaka Congolais te. Tala, oyebi kotala balokuta na bino ezopesa lisusu kitoko te. Na yebi te ntango su Mama Kalanga kanisaka ndenge naza koloba bato bandiminga ba o bakondima onde babolole bato baza kokuwa na makambo zoloba Mama Kalanga yo kokosa biso te yo koki kobongola histoire ya Congo te na ba histoire na lokuta za koya yo kanisi soko zalaki pembeni ya Mobutu nde okoki koya kokosa biso. Mais Mama Kalanga zoyeba te makambo mingi azali koloba
azokanisa ete ata biso ndenge tolobaka boye ayebaka te ke ntango mosusu mpe tozali na bato oyo basalaka mpe na ntango ya deuxième république na kati ya circuit oyo bayebaki bamasolo oyo mpe bayebi mama kalanga. Mama kalanga azalaki lokola mwasi oyo azalaki soki mobuta yoki poso ya kobima na mwasi tozali koloba yango sikoyo verité mpo bato mingi lokute eseleki ya tro bato ifo toyebisaka bango verité. Ezalaki soki mobuta yoki poso ya kobima na mwasi azalaki komona ntango mosusu nde abandaki kobima na mama kalanga ndenge ezali wana kutu mama kalanga oyo mokolo kokutana na bobila boye bobila dawa kaka oyo bobila dawa ndenge azali wana aza kokanela mama na ndenge akosakana te po mama bobila dawa alobaki ke donc mwasi oyo azalaki mobuta kufa po abanda koloba n'importe quoi. Donc bobila dawa za na kanda na ye selon kaka basusi ya bamasolo bapesi biso balobi ke bobila dawa azokanela ye na ndenge akosakana te. Donc mama oyo azocourir danger sans ke ye moko amiyeba po ete munoko na ye aza kofungola aza koganga aza koloba n'importe quoi. Mais nakoyebisa bino eloko moko bandeko mama oyo aza na lukuta nga soki nabotamaki na mama ya boye nalingaki nasenga kaka na nzambe nalobi ete nzambe boma ngai kaka nakufa po ete nandimaki te kokoki kopesa nga mama ya lukuta boye. Mama aza na lukuta moko bandeko vraiment ezopesa ngai mawa ezopesa ngai mawa aza mpe kaka nzambe nzambe na biso azotanga mpe kombo ya nzambe me lukuta vraiment oyo bango ekomaki neti koloka nde bato baboye nde bakobongisa Congo azoloba mpe révélation nzambe alakisaki nga botika kotanga kombo ya nzambe ozali lukuta mama oyo oza kotangaka kombo ya nzambe na makambo na oyo ya lukuta aza kokosa makambo ona ndenge ezali wana nasalaki tourne nakeiti na este nakutani nani nake na ONG moko na Congo Brazzaville mpona luka bato mama aza na lukuta moko ya kosakana te yo mokolo nini okendeki na este oke kokutana na bamama bakonda bamnini oke koluka ONG ya bafrançais na Congo Brazzaville mpo kende kosalisa bango o nakei nakutani na mwasi ya sasu nde mtaine biso makambo ya lukuta akosa seka te mama oyo. Pona nini bozo kokosela mwasi ya mama Antoinette ba makambo ya boy makambo na bina lokuta bokomi kokotsa yango ina mama Antoinette na kati makambo ya salite ya soni lelo ba congolais biso ba zéro donc valeur esila likolo na bino lokola ba mama kalanga oyo baza kosala ba makambo esangaki na mekombo ya nzambe na munoko balingi kotika te kaka nzambe ya nzambe me lokuta mpe batika te. Na mwa basuki yango ndenge asali bandeko ndenge sa bapoala mapeka lapin aza koloba mpe nzoka makambo nyonso ya lokuta mais finalement bino nani aloka bino mama kalanga yebisa biso nano nani aloka bino boza na lokuta ya boye mama kalanga yo oza na ndoki yo kochange te mama oyo oza na kindoki mama oyo vraiment mawa mama ozali nazongiseli yo maloba vraiment papa Roger mama kalanga oyo azangi kindoki te mama oyo ntango akosaka ye akanisaka soki aza kokosa alobi na bubi bango me aza koyeba teke bato oyo bayebi histoire bato oyo bazalaki na kati ya source ya makambo bayebi bamakambo nyonso tu mama aza koloba mama aza na lukuta moko ya kosakana te mama oyo aza na lukuta moko bandeko nayebi te oyo ayekomi neti ya koloka ndenge elobi ata papa Roger soko omoni moto asali basuki esali neti sama donc bapoala sama peka ya koko ya lapin boyebaka ete azali moto moko ya kotalela malamu mama oyo azangi kindoki te mama oyo ekoki kozala mpe ndenge ezali wana ata na Belgique wana ndenge bozomona bo bozokanisa ete ya Bible na maboko me ntango mosusu mpe abulisaka wana makambo tazoyebisa bino ezali deux fois te bandeko po ndenge ezali wana bandeko naza koyebisa bino mama oyo kaka ndenge aza na balukuta ya boye moyen tozwa ye lisusu au sérieux eza te azali mama moko tozoyeba te on dirait babeta ye tonga ya lokuta ya kobeta mpe soki azali koloba bandeko on dirait ko ekomi
chaîne wana bango balekaka chaîne wana nde koma chaîne moko oyo ke bakoma na bango nde kosepela na balokuta yango nde bakoma koyamba bato ya ndenge wana mpona koloba bandeko yo ozomona mwasi soki aza koloba miso aza kobeta lokola nguma nde oyo bokoloba ete abongwani nde bokoloba ete oyo azali na Yesu kati na ye botika kolinga kozokisa lisusu biso bakongole pota oyo pota bosi bozokisa utakala na makambo na bino ya lokuta oyo bozali na yango mama kalanga kozwa biso lokola bazoba te il faut koyeba yango te biso bakongole to vivre makambo mingi ya pasi oyo biso bino bosala biso na tango ya deuxième république alors mpona kolinga kose rachete tika koyela bato bakombo ya Jésus Yesu alobi Yesu masi ya nzambe na nga na makambo kaka ya kotanga kombo ya nzambe lokuta po tika te yo kanisi ete bamakambo nyonso tu yo osalaka oyo yo olobaka yo yebi teke bato basi batimbela yo bayebi ete ozali moto ya lokuta kaka bato oyo bamobutiste oyo bakima na mwa bakuluna oyo ya poto nde bakondima yo mpo na nini mpo ete bayebi ete na ntango bino bozali kosala bamakambo na bino bango bazali koprofite mpo na kolinga kokosa peuple baluka moyen ya koleka mpo na mpe kolia ya bapeuple congolais bambongo ekomi na yango business oya kokosa ke okengo wadondo asengaki na yo ke ya korompo yo mama mpo na nini yo oza na lokuta okomi na lokuta na ndenge ya kosakana te yo kanisi ata ntango bozalaki na ntango ya deuxième république kengo wadondo papa kengo wadondo azalaki na tanta asolola na moto lokola yo te mpo abandaki komona yo kaka bolole abandaki komona yo mama ya bitinda oyo ozalaki ete baza kotinda yo bamakambo mpo okende koempoisonne bakonzi wana eyebani bokoyena biso bamasolo ya lokuta kokosakosa mama kalanga bongwana tika nde lokuta mama oyo tika lokuta soki elingi kobongwana te mokolo ezali kaka ndenge oyaka kaka na chaîne ya bakongole oyo otelemi liboso na baperike na ye wana oza kotia yango ndenge mwana ndeka poli na mbula oza kolobaloba ya kongo boye mokolo mosusu tokomona kaka oza koloba boyeko bomoni kaka moto epeli yo na elongi ko nde wana na banzi na bato ya chaîne wana bakopalangana mpo lokuta na yo esi eleki kokoselaka bato bamakambo vraiment naza koyeba te mama oyo naza koyeba te moto azali moto ya nzambe ko azalaka moto moko avandi na kimia aza kobondela me bino lokola lokuta esi eleki bomonaka soki bovandi kimia bato baza kolobela bino te motema ekomi kobetabeta ifo luka kaka mwa likambo ya lokuta mpo ya liboso ya kamera okosa bayoka yo nde lelo mama kalanga azwa mwa esika na ye ya koya kokosaka bato bandeko oza komisilisa valeur mama oyo san komiyeba oza na lokuta moko mama oyo bandeko yoko ata ndenge ozali wana bandeko soki balandeli yo malamu makambo oza kosala na sese na kati ya Belgique na banzi ete na nzambe yango bino boza kotanga kombo ya nzambe alobi nzambe olobaki ete nzambe alakisaki Tshisekedi nde mokonzi baprofesi nyonso to nzambe alakisa yo eza kokokisama te oza koyoka ata soni te yokanisi ntango yo olobaka eleki kaka bomokili ezali kotala yo na bamakambo ya lokuta ozali kokosakosa ezali pasi mingi mpe mawa bobongola nde mitema ezali pasi mingi mpe mawa mama kalanga ozali na lokuta moko mawa mingi mawa papa botamba na kosenga na yo sikoyo tiela biso nano intégralité bato bayoka makambo mama abandaki koloba po ete ngai na papa Roger tosala mwa résumé na kati na masolo na ye ya lokuta s'il vous plaît papa botamba tout ba diaspora bana na biso babotami na mboka bapaya bo bakoli na mboka bapa bo bayaki bana mike bayebi réalité ya mboka te soki ngai mama ona zangi na kati ya réalité ona yebi mwa moke na fungoli monoko pe makanisi koloba te eza pasi mama kalanga tika na yo kaka ngai moto lokola ngai mama Rosalie na bana nango babotami ya na poto nakende pe nakena tie bango ezala liboso ya écran ya internet ya ordinateur mpo balandaka bozoba na yo mpo elobi ete yo nde oyebimba makambo ya Congo wana ezali liboma kaka bamasolo oyo ezali na yango ya lokuta
ozali koloba kobeta beta monoko na balokuta oza nango yo yebi te ke o nyonso ozali kobimisa na monoko na yo ezali semence ya lokuta ekoki kokota moto pe na nzoto lokola virus pe moto atikali moto ya lokuta oyebi te koza kokontamine bato mensonge na yo yo kanisi soko ozali kotanga kombo ya nzambe wana na bato oyo bayebi yo te nde bakondima yo me bato oyo biso toyebi yo malamu tika nde kosakana na kombo ya nzambe po ete tout d'abord makambo nyonso toloba na kombo ya nzambe okosela nzambe makambo oloba ete nzambe atindi yo oloba mpo nzambe alingi asala likambo monene na Congo eloko moko esalama te kaka yo wana oye obandi koyebisa bato mboka na biso ezali na kati na libulu nzambe alobi ete mboka na biso ezali na libulu mpo akangola yango ifo mokonzi moko aya kaka yo moto olobaki ete nzambe ayebisi nga nafungola monoko na aloba mpo ete alingi akangola Congo maloba mibale ye lisusu oye lisusu na makambo ya Tshisekedi o Tshisekedi nzambe alobi akozala président ya Congo kaka yo moko oza koloba makambo masolo yango olobaka nzambe akokisaka eloko te tika kokosela nzambe makambo mamoyo soki ozali na misala na yo salaka soki ozali na ndenge na yo lukelaka mbongo luka mbongo malembe tika nde kokosa pe tika kokoselaka bato makambo oza na lokuta mamoyo bandeko ezopesa nga mawa mama na age lokola yo oza na lokuta koleka kutu bato oyo bayekola kokosa na kati ya lisanga ya bateki diamba oza na lokuta mabe mamoyo na mawa na pasi papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît liti oyo bango baza nango oyo etelemi lelo barevandike baza na droit mpe baza na raison yango monaki nalobaki makambo oyo nalobaki natushaki mingi Mama Kalanga tika na yo kaka ba scénario oyo ozali kosala pe makambo ozali koloba yo ozali koloba ete elite oyo bakombatant bazali kosala bazali na droit pe baza na raison mais toboyi te bato nyonso tuna bamboka nyonso basalaka balite mais mama Kalanga na koyebisa yo ete lite oyo oza koloba bakombatant baza na raison tokolakisa yo ke raison oyo oza koloba nayebi te soki oza kokanisela ndenge nini yo yebisanga nanu lelo awa na poto soki moto alobi ete nazali na ngai moto o nazali netre nalingi na nga makambo ya kobunda mpo na Congo te okomi monguna bakomi koluka babeta yo wana ezali raison ekomi ete soki okendeki na Congo omoni ata nzela moko bo babongiso yo meki koloba ngo awa okomi monguna bakangeli okanda wana nde baza na raison yo moko kutu soki totali lito oyo ozokosala oza na badefo mpe baraison eza te parce que oye kokosa bato ke nzambe alakisi yo Tshisekedi nde président apres omoni ke makambo yango ezokokisama te oye na bascénario na yo kaka ndenge omesana kosala mpona kokosa bato liboso ya kamera heureusement ke radio Zumel 1000 ezali kotimbela yo mpe kobimisa lokuta na yo polele ezali pasi mingi mpe mawa mama oyo mama Kalanga biloko oza kosala yo oza kokanisa ita bato baza komona nga tala tika kombo ya nzambe oza kotiaka kombo ya nzambe liboso me ozali esko mama oyo oza na lokuta moko somo toye komona siko soki mboka na biso Kongo ekufaki eza na balokuta ya boye alors mekana nisiko koyebisa biso mama Kalanga lobana nisiko yebisa peuple congolais vérité prophétie na yo olobaki tomoni poso lobela susu likambo yango te okomi kobare okomi kaka kobetaka makisolo ya bakengo wadondo banini mais lobela nanu likambo ya profession nzambe ayebisaki ete Tshisekedi nde azali président ya Congo mpe Tshisekedi moto azali sans tâche azali maboko pembe yebisa biso nanu mama Kalanga loba nanu omoni place lokuta na yo bato basi badécouvrir oza lokuta ntango bato baye kotala makambo Tshisekedi asala obimi mpenza mama moko mpenza tina te na miso ya bato ozomona te kozosala kaka bamakelele yango na bato mpe bazomona tina te vraiment ezali mawa mingi bato baza kotika bapeuple congolais na poto baza koaffaiblir bato mosusu bazali bacerveau faible nde bato lokola bamama Kalanga oyo aza koyela bato bainfluence ke ngai nazalaki na kati nayebi bamasolo mais ngai nazwaki koyebisa bino bato nde baza kokomprendre te mama Kalanga azalaka mwana ya bitinda na makambo ya baparti politike ya Mobutu wana eza esika bamasolo mosusu ebandaki kobetama mama Kalanga kuta bandaki kokoma te mama Kalanga azalaki so babenge kaka ubia Mobutu azwi ye po ababa après avoir kobaba après atindi ye bamission na bango ya
koluka ndenge nini ya kokende koluka mokonzi bo po otiele poison bandeko bolimbisa makambo naza koloba ezali vrai ezali vrai po ndenge ezali wana moto oyo ayebi mama kalanga bien oyo abetela biso bamasolo ya mama kalanga tozali na ye pembeni ayebi ye très bien ayebi bamisala ya mabe nyonso oyo mama kalanga bandaki kosala alors mama kalanga kodistraire biso te na babuzoba na yo oza mama moko ya ntina te olingi kose respecte te ozali kaka na buzoba bangwanda bazali kokosa yo na bamasolo baza kobetela na telefone yo oza koya mpo ya koloba n'importe quoi mawa mpo na yo papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Bien aimé na finga quitté na kanisi na lobaki makambo ezali réalité eloko nini na koloba epousse nga na pokwa oyo nalia lisusu koloba mwa muke ezali concernant kombo ya ndeko nga natangaki Kengo Wandondo. Kengo Wandondo natangaki epamba te bandeko yango na kozala Vraiment bandeko babolingo Mobutu azalaka kaka moto azalaki kobwaka mbongo ya mboka pamba olia futaka na yeta ba professeur botala kaka bino moko moto asala bambula ebele na bato yango aza koloba ete Kengo mais aza kokoka ta koprononcer kombo ya Kengo Wandondo te boyoka ndenge azoloba Kengo Wandondo mais bambula ebele asali na kati ya bato ya parti eta kuna na kati pona toyebisa bino ete azalaki na ye kaka moto oyo avanda na ndako soki monsieur ezali babengi na telefone akeye asali bapesaki ye kaka poste moko oyo ndenge balobaka ete poste moko symbolique kaka bato bayebi ete banoma ye quelque part mais ye azalaka na ye kutu wana te ye kaka bamission na ye batindaka ye bandeko mama oyo asali bamakambo na mboka na biso ya mabe bato ebele bakufi oyo batikali bana ebele batikali ba orphelin na ba orpheline de père likolo ya bapoison oyo atieli bato mais boyebaka ete mama oyo nzambe ko oyo kaka kombo ya nzambe aza kotanga nzambe ya koconfondre ye kala te papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît posa bandeko o balingi baya ko répondre na kongo mikili pona tina ndeko oyo Kengo Wandondo boya ngana za pretso bobenga ngato sala conférence so bobenga ngato na bato sala débat kuti kozala malamu papa Léon yemo ko tata Kengo Wandondo so ka ko babingana ningina zala nayo ka mwasi oyo to solo na kasi na ko rappeler ye na bangonga na mokolo na masolo ce qui m'a dit le bien aimé n'a parvenu ko ba Kengo aza congolais te moto alobela ngango aza te na ko ba mwa mkiso papa Kengo akolandanga na rappeler pas l'isolo mozindo oya lobela nga identité ne yemoko. Je pense que c'était à 88 na beli maladi makasi papa kiti ma en hôpital ngane makotalanga ba pesi rapport na docteur Chamala docteur Boule azana parler na kasi azola na ba citation wana na kutani na maréchal na le 24 novembre ezaki manifestation mondiale ya prise de pouvoir na ena seta to sololi na bine papa oui na yoki malamu mais ça ne va pas fona bima libanda atinda kinge pa pai gouverneur ya banque centrale na kinde kozwa mbongo papa Léon Kengo Wandondo landanga bien parce que je ne suis pas folle lelo ce qu'il s'agit que maman Kalanga telema na kasi na banda ko expliquer likambo moko parce que bato bazata musukolo baba yebi vérité te mais yonanga to yebi vérité na nina rappeler yo eloko moko sur identité na yo o comprendre to solo la kingano nini o lobela kinga nini ezala kika et la position nini na kasi mukolo wana to solo ki likambo zondomio ancien président du parlement kufa to solo la kino likambo moko bolobela kinga sir pinga kasenda papa on a likambo moko sur le général Bobozo bref na sali kaka référence oyo pour on se référer oyeba to bandaki na masolo identité oyo na uti koloba nelo na télévision mokili landinga que tu n'es pas congolais na monokolo moko lisolo na pesi yo référence oyo pour on comprendre lisolo wana nde pa to bandaki ngano lisolo na komi na banque centrale ba ipela lobi na premier ministre la lobi kende o que nous solo la parce que montant mo lobi ba pesa yo eza ebele na longa la banque du Zaïre l'air on les banque du Zaïre na ye na prémature au salaki premier ministre na komi na salle
baye kozwa kombo nanga oyambaki nga ntango nakoti na biro komi oseka okoseka olobi maladi yango ya grave okokufa yango mpe ebele mbongo bongo abi papa pardon mingi nazoyoka malamu te nga naza na droit ya kopesa baexplication ya te mokonzi nde alobi yo lokola premier ministre benga mokonzi loba mbongo wana eza oton moi etanke mokonzi ya gouvernement nalingi otambo okomi oseka tokotino lisolo ya impere otunaki nga fonction pe titre nanga nalobino nazali vedette nationale ya chanson révolutionnaire na kati ya impere titre nanga yango oseki olakisi ngo olata impere te obandi oloba nanga oyebi likambo yo olobaki nanga sur si je me trompe pas roi kabuba obandi lisolo nde mpe oye kokota nanga na lisolo ntango soli nanga lisolo ya papa zondomio oye koyebisanga liboso bandi nanga yo moko bandi nanga olobi nanga olobi e bongo yo okende koloba nanga ndenge wana est ce que yo oyebi te ke maréchal mpe aza congolais te ngabi maréchal aza congolais aza zaïrois 100% mwana bwemani abi kel bwemani oyebi masolo oyebisaki nga mpona mokonzi ya tango wana okonfirmenga na monoko na olobi aza centrafricain gouvernement ezali ya baétranger oye kopesanga siko identité na yo moko nga na bino jamais lokuta mama ye mo abotaki maréchal na mboka boye na bisala ngomba azali mwana tata bwemani okenanga na bi papa pardon nazoyoka malamu te yo moko na monoko no yebisinga olobi mama na yo azali rwandaise yo utu tata no azalaki na makila soki ya mboka ya bato équateur kuna olobi na eloko moko balibenge eloko moko quelque chose comme ça olobi que ton père olobi bien ta mère était utu soki tuti soki quelque chose de rwandaise olobi yo tata na yo mondelo ya botaki yo metisi makila na ye soki eloko nini polone ne eloko moko bosangisi yo moko na monoko nonga bia bon ozo confirmer que oza zaïrois te yo moko to continue lisolo okena ngana ba masolo ya baba bandeko mamo ya zana lukuta moko na oyo penza nayebi te oyo ezali ya ye ezali neti ya koluka bandeko bozomona te ke mamo aza kokosa na ndenge aza kobeta monoko oyo alobi papa na ngai azali na makila soki ya bato équateur papa na ngai azali soki mondele bandeko ozomona kaka ke aza kokosa ndeko nakoyebisa bino oyebi moto oyo avivre likambo oyo likambo esalamaki devant ye oyo malobelo bami devant ye soki azali kopesa témoignage ko akozala koloba makambo juste mais oyo komona ya mama kalanga aza nde kobeta mono ezali kaka babiloko bazali kolinga nde basalir papa kengo adondo toyebi na biso bi ezali baje bazali kosala mpona kolinga kosalir papa kengo adondo ezali baje na bango na bangwanda bato nyonso mais mama kalanga nazali koyebisa bino ko bakongole nazali koyebisa bino ye azali kotanga kombo ya nzambe me ngai na kondima oyo nga ndenge na ndimaka nzambe nakosaka moto te nayibaka moto te me nazali koloba yango bango balokuto bazali kosala na kombo ya nzambe mokolo ezali bokomona bamosusu bakokoma na bambeto hôpital ko nzambe apesi bango punition baza koloba te kosumba na mbeto batiki bango kaka na mbeto hôpital bongo mokolo ezali kaka tokomona bango na bapoto okoyoka akoma kobela AVC banini pona kaka balokuto bazali koutilize kombo ya nzambe mama kalanga basakanaka na kombo ya nzambe te bandeko moto ya mayele ko soko tali kaka mama ndenge azali koloba na ndenge azali koliali ya mini kobeta monoko ozomona kaka ete azali koluka makambo ya kobakisa lokuta oyebi moto soko azali kokosa ko abetaka monoko bandeko ngai moko ndenge na kotala mama oyo ko naye komona ete na makambo aza koloba mosusu mpona kengo adondo ezali na yango kaka babiloko ye moko azali koluka kaka na bongo na ye oyo azali koyebisa bato lokuta ezali mawa mingi papa botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît zondomio oye kokenda na masolo ya babobozo okendeki nanga masolo ebele okendeki koconvaincre nga mokolo wana ke le maréchal aza congolais te na démentir yo na ye na fungoli ba makambo susu oyaki susu na eloko akoloba te olobi nango olobi naza ignorant lisolo ya yo ya identité no yo moko papa na masolo epuis masolo esukaki wana te donc soki nakotala malamu natuki yo te tozoloba nde makambo ndenge oyo ezali makambo ya mboka
mais naza surpris papa Leo Kengo abengi ngai bandeko nini lisolo mokuse nakoloba likambo po congolais telema congolais fungola miso congolais ezala kabale ezoleka ya malamu te mpo na mboka Congo mais nzambe alobi ce qui est révélé condamné nana kondima ata biso tokotelema na musuni me na molimo nzambe asatelemi tata Leo Lobichi Kengo andonda koloba nanga mwana mwasi oyo okokende koloba makambo lokwa bolole na kati ya télévision. Est-ce que lelo soki nga Kengo nazwi pouvoir na kati ya mboko wana Congo boko yoko telengana te okozonga na kati ya mboko ovanda kimia eloko kolobisyon zala pe sa position sur Alexander kunote pa ozali ba yeno 10 000 euros bien aimé na sekaki na lobi papa eza pasi pe mawa na kozwa 10 000 euros lelo na kozwa 100 000 na kozwa 1 million e kosala nge loko te po sala nge zali na mona mboka na bandeko eza mawa mingi komona mama mokolo boye aza ko se demeurer kaka na ba mensonge lokuta bandeko na koisenga na bino bato ya maile bomeka nanu ko analyser makambo mamo azoloba ke akeye na bureau ya Kengo wa Dondo akendeki pona ba makambo oyo ya mbongo asengaki pona ba frais médicaux na ye. Mais eloko ekamwisi biso bandeko alobi kaka mbala moko Kengo wa Dondo komi kobetela ye ba masolo pona koyebisa yeke Mobutu azali congolais te azoloba po convaincre après sima Kengo ye moko ya koloba ke nga moko pe nazalaka na ngaza yirote ban est-ce que bozo mona peza likambo ngo peza eza juste poko na kolakisa ete mamo ayibi kokosa te eza ba biloko moko zo monter de toutes pièces problème ezali ke mama Kalanga azolinga abimisa image po bato balobelaka ye parce que mama Kalanga amoni ke bato basi babosani ye yango naza koluka a monter na créneau bato banda kotanga kombo na ye mais mama Kalanga yozo kanisa ete oza kosala ba makambo moko po ete oluka bato baloba kombo na yo mais oza komema rythme yango na ndenga mabe po oza kotia lokuta na kati image na yo ndeza kobeba et puis oza kokosa bato na kombo ya Nzambe ozali moto ya lokuta pona nini okokozala na lokuta boye mamoyo oza kotala age na yo te oya boso kozana bakoko mawa mingi nde oza koloba ke bamama bano babotami na poto bayoka vérité na vérité nini yo koloba na bamakambo ya lokuta bo bandeko bolanda kaka bino moko histoire yango nakepa Kengo wa Dondo mpona senga mbongo après ya moko Kengo wa Dondo akomi kolinga koconvaincre nga mpona koyebisa nga Mobutu azalaka congolais te après ye moko alobi ke nga mpe naza na nga zairwa te bani est ce que bozomona bamakambo mama azoloba eza normal mpo bomona kaka esika kaka balokuta ye moko aza kokosa mpo nini azolinga nde amonte na krene tala na koyebisa bino eloko moko omoni ba mama Kalanga oyo baza bato moko deja ndenge balobaka batia mitu bakata basi bayebi ke baza na pouvoir te ndenge batikali baza bato moko baza kotepatepaka na poto awa siko bakomi koluka kosala babiloko bongo mpona kosalir nde bakombo ya bakonzi oyo baza na Congo alors ke bango nde bazali bamitelengano awa baza kokosela Nzambe makambo yozomona bato bazokosela meme na Nzambe makambo yo kanisi bato ya bongo loko nini ezangi po bakosela pe papa Kengo wa Dondo makambo soki moto aza kokosela Nzambe likambo est-ce que yo kanisi nde akozala na kobanga po akosela moto ya mokili likambo akoseli Nzambe makambo ko Nzambe atindi akende koloba ke Tshisekedi nde azali président ya Congo ke Tshisekedi nde azali sans tâche ke Nzambe nde akonfirme yango bandeko tango révélation yango bato bazeli kaka ye moko amoni makambo ngo ezomela aye lisusu na numéro mosusu mpona koloba po bomona kaka ete mama mobimba aza komisambwisa mama moko lokuta yozomona moto mobimba oyo tango azalaki na tango ya deuxième république lelo akobima na Mobutu lobi abimi na Ngwanda lobi abimi na yo moni moto abima na baministre ebele ayebi banzoto ya baministre na nyonso ya mibali ya Mobutu yo kanisi ya kozala na somo na yo nde moto oyo aye kokuta na poto aza kobanga pete kokosela kombo ya Nzambe makambo ezali mawa mingi bongwana mama oyo bongwana tika nde lokuta makambo za kolobeza tani bato bakokwa yo nde bayebi koétudier yo te mais biso bato toyebi koétudier moto soko aza kokosa tozo comprendre balokuta na yo wana oyo nyonso ozolobeza ba mensonge
mawa na yo. Papa Botamba, to continuer masolo na biso, s'il vous plaît. Kangolama nalia kwanga nalia likayabu nafanda na boka na sengo na vandi na ocha maboko na bande bona na famille na kata mboka na kimia peuple congolais à jouir parce que ato opianga 10 000 euros 10 000 euros opianga 5 000 euros 1 million d'euros ko sangelo côté na na posa mboka na Congo Kangola. Mama Kalanga Katuka na loba lukuta ozali koloba yo mama Kalanga yo za koloba ete ozali na besoin ya mbongo te ata 100 millions za na besoin ya mbongo te soko za na besoin ya mbongo te mama Kalanga olingi na rappeler yo pona kolakisa ete oza koluka mbongo na mwinda olingi na rappeler yo mama Kalanga kaka ba témoignage oyo yelaka biso lobi ete nzamba atindi yo po yebisa ba peuple congolais po alingi asala makambo minene pona Congo omoni te ndengo komi kobimisa ba DVD awa o bato basomba mama Kalanga yo zala na besoin ya mbongo te oyebi lisusu ba maboko oyo ya plastique na ba minu lokola ya zabulu oyo kenda kosalisa oyo bandaka kokangisa ba photo pona kolakisa ete botala na monde wana ndenge ezalaka pona kolinga ko attirer bato basomba ba DVD eloko nini ezalaki kosalisa obongo mbongo te yo lingi oloba ete ngai nazali na besoin ya mbongo te nazali na besoin ya mboka na ngai Kongo ekangolama na balokuta boye yo kanisi baminu wana olataki lokola zombi pe na bamaboko otiaki bamakila oza kokangisa bafoto osalaki yango mpo na nini mpo ba DVD tekama te yo kanisi toyebi yo te mama tika nde lokuta oza koyokisa basi ya Kongo soni oza koyekisa basi ya Kongo soni yo mokolo mosusu kozala kaka liboso ya kamera na ndenge olobaka mokolo mosusu komona ozoloba kaka mongongo ekei pe okangami na bato kaka ya chaîne wana bamemi mbango na hôpital bayoki kaka ke okoma na hôpital olobaka te poza kokosela nzambe makambo mingi keba olobaki nzambe ayebisaki oke Tshisekedi nde mokonzi ya Kongo lelo prophétie yango esuka api yo makambo nyonso toyelaka biso ya nzambe ezalaka kaka bamasolo ya bademi terrain suka na yango ebanaka te ezali mawa mingi mama Kalanga bongola motema ozali na lokuta ya kosakana te mawa papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît ya kota susu kabali ya boza corrompu te nalia mbongo pona libumu na ngai peuple na ngai mboka na ngai ezala kata souffrance na kata misère bénédiction ya mboka na ngai ezala Ah, Mama Kalanga, bravo, bravo, Mama Kalanga. Vraiment, na ko regretter mingi po likambu oya kitoko uti koloba oyo lingi kosala. Osali yango kaka po zelaki tangu balandi bino mbangu bo pakati mbangu bo kimi bo tiki mboka ndele loko mi kokanisa pasi ya peuple nde olobi ete okondima teke mboka na oza na kati na misère yo lia mbongo. Ah, Mama Kalanga, pona nini na tangu ya Mobutu osalaki yango te? Pona tangu ya Mobutu batu bazalaki na galère batu bazako okufa mais Mama Kalanga yo za kolia bambongo kokende kokabola ba carton ya mbongo tangu wana yebaki teke peuple azalaki na misère Mama Kalanga. Ah, mero mero azana lukuta moko azana ba mfutu moko bandeko mero soko landi eko mero ko ozala ke bozo solo la naibo azo koti sope loboko na poche ko azo benda yo mbongo me ozo yeba te ba mero Mobutu sa entraîna bango na ndenga ko sakana te ba kosa ba sekate ba mero bazalaka na école mobimba na tango Mobutu ndenge nini ya kokosa mero defate bandeko lelo mera yebike akoki kolia mbongo te tant que peuple aza ko souffrir e bongo tango ya Mobutu mer Kalanga pona nini ozalaki na souci wana te tango ya Mobutu e bongo du tango Mobutu nde na tango wana penza soko lobaki ete ate Mobutu bambongo azopesa na kolia te peuple aza ko souffrir c'est bien donc ozelaki kaka nde balanda bino mbangu lokola mbongo eza te lelo ye kozwa conscience ye kosala Mama Kalanga tika baje loko zolo biso boye mbongo ndezo mona na te omoni ndengo zoluka mbongo na mwinda ndenge nini okei kosalisa ba maboko na ba makila po nini ba DVD te kama oyo ba témoignage oyebisaka biso ke nzamba yebisi yo ke yebisa na ba peuple congolais makambo na saleli yo pona kusama kaminene makambo yango kutu olobi eloko moko esalami te lelo ba témoignage yango komi kosala na ba DVD pona kotekela nde bato ba DVD omoni ba message yango olobi nzamba yebisaki ekomi nde ya commerce okomi koteka yango tala
basigne ezali komonana balokuta na bino bato bazali koyeba yango tika babiloko mama kalanga oza kokanisa ete oza koconvaincre bapeuple congolais mais toyebi ete oza na lokuta ya kosakana te mawa mingi bana na yo nayebi te soki baza kotala yo mpe baza komona ya mama na biso tala ndenge aza kokosa tika lokuta mama kalanga mokolo mosusu ekozala kaka liboso ya kamera oyo oza koloba okangami boye bayeba lokoti oke makambo tozoloba de fois te basakanaka na nkombo ya nzambe te mama kalanga tika kokoselaka nzambe makambo oza kotanga mpe nkombo ya nzambe mpe oza kofungola mbuma misu minene ondire makambo yango ya solo vraiment ezali mawa mpo na yo mama kalanga papa botamba to continue masolo na biso s'il vous plaît. Ya lolo, ya 2012 ozoyindise papa malembe na idéologie ozokotisa bana na malembe pardon tosengi vraiment malembe pe ba pardon ya papa botamba yo po lingi mwana oyo bandeko mwana mokebo e masolo ekuba bandeko kaka na ndenga sali mwa basuki yango bandeko mwana mokebo aza koloba na batata mibimbo komona yaya boye bamasolo ekuba bandeko na ndenge pazu ya poti mafuta mbila na bambebo en tout cas vraiment papa botamba toza na masolo mosusu longolela biso ye bandeko mwana mokebo e bamasolo ekuba boye ela en tout cas oyo penza bapublicité mokoko kokamwa papa botamba toleka tolongola nanu babiloko oyo s'il vous plaît papa botamba tolongola yango nanu Janet sora tuki Janet elongi na bokatango mama kabinga malonga pele hakuna ezali mama kabinga beko finga tala mo za kitoko Janet depoya na Congo 10 ans komona ta perikite ata brésilien na mutute okataka suki retro wa mobile obe mwasiyo elongi mabe okamaka bokechu papa tika bilobela mwasi azalaka kitoko te soki o atie bameshe nde okanisi ete mwasi aza kitoko bandeko tala bokechu papa nakoyebisa yoko omoni Janet Kabila azali na beauté naturelle azali na poso ya nzoto na ye naturelle oyo oza kokumisa wana soki kapinga omoni ndenge azwi basuki atie ondire mokila cheval bapoile ya cheval wana eza bote te ntango mosusu mpe soki balongoli ye perike wana alati na kati kuna basuki ekoma ya madusu basuki oyo ndenge ezalaka ya bariske ye okanisi ndenge kapinga na yo azali wana soki balobi ete apakola lisusu mwa produit te ndenge ngengisi ye mo elongi oyebi ndenge akokoma si ndenge ozali wana ozali pembeni ya monstre te soki oza koyeba te yo kanisi kapinga wana penza bandeko tala ye malamu bokechu dernier monoko supu tala ye malamu ye ozomona mwasi madusu azolo etala likolo nde oza koloba ete aleki Janet na kitoko aye moment donné bokechu yo penza po na komanipule eza facile balongola ye kaka perike wana baloba na ye ke asala ta un mois asimbaka lisusu savon te okomona ndenge elongi wana ekokoma na madusu azolo wana ndenge esala neti etala na likolo efungwama minene na banzi ete okopakata mbangu bokechu yango wana nazali koloba ntango mosusu bokechu azali kokanisa ete kapinga na yo azali kokumisa leki Janet na kitoko mais tala foto ndenge ozali komona Janet azali na beauté naturelle bomoni poso ya nzoto na ezali naturel chocolat mais tala sikoyo ya kapinga soki atie mwa savon te apakoli mwa crème te omoni ndenge esi ekomi ezali kitoko donc poso ezali kongenga mpo na produit soki balobi kaka sukolaka kaka na savon naturellement bandeko tokopakata mbangu na madusu azolo na ye ndenge ezali efungwama boye me tokopakata tokokima eloko eza kobongisa ye wana mwa perike wana tie na mwa savon aza kopakola yango wana bomoni ye momo alongola kaka perike wana bandeko atika mpe kopakola savon bandeko na madusu azolo wana tokopakata yango bokechu yebaka makambo za koloba ozali mpenza bolole ya babolole
mawa mpo na yo. Papa Botamba to continuer masolo na biso s'il vous plaît. Ya papi titi mabanga ya propre nananga mukete donc nga représenta kati wawina sikre na Congo mikili donc ya papi titi balobi talaka Congo mbimba et c'est même na maboko na yo talaka biso ba korona toza na sima na yo papa tozo soutenir yo kaka tokotika yo te ya papi titi mader balobi yo na New York kuna mama na yo sa visite mais na lindo gatenga o gatenga parce que nga côté ki bébé na na mukete o gatenga na nenga mukete talaka dia kota simbi biso na maboko donc yo pe simba biso et ça la propre bandeko kindendio ya kokozala na age nini peza za kobimisa ba langage ya kilo boye bandeko mwana mukaza kobimisa makambo minene makambo ya kilo oyo penzo za komona ete ayeba makambo ndenga azalia wa mwana oyo bandeko na mona na ngai ba pib comme piboyo eza fait piboyo eza fait bandeko yo zo mona mutu wachena basuki yango esali kaka forme neti ba poala mpaka so ezalaka kota mutu ya mpaka sa bandeko vraiment ndleki na ngai masolo ya kilo boye soki batali ndenge oza koloba ondima te yo moto oza kobimisa makambo oyo leki na ngai naza komona yo okoki kozala te na ba 12 ans 13 ans obieke ya ba 15 ans me makambo oza kobimisa kilo leki na ngai vraiment kokamwa papa Botamba atoleka il retrait il retrait vampire carnivore vampire carnivore vampire carnivore vampire carnivore vampire carnivore vampire carnivore bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bonde kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto azumel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.